Sali ba shuka myosta volcanic TV eza bino na langombe mwana ngala mwana Equateur mambenga na ye lelo na elikisa bokoko te bolimbisi na ba shuka myosto to mena ko répondre fimoko kombo na Mireille Kalala modèle azokende kola musa corps ya Marie Misam côté elali Izozanga kimia modèle azokende ko kundola esprit Marie Misam na séjour de mort ezopesa nga passé mwana loba mingi ezate tolanda vidéo oyo Mireille Kalala asali lisusu liboso asalaki première vidéo na tindi batu bakeko solo anaye asali deuxième vidéo ayoki te na tindi batu na komi na ba commentaire ayoki te cette troisième vidéo na répondre lelo oyo quatrième vidéo asali yango moninga lelo na ye pona répondre akoki kozoki saka rythme Misam tout le temps te tandis que rythme Misam azala ba tontine na ye pe na ba tonton na ye o bazana kati ya mokili batalelaka ye mwana kaka moko o Misam alakisa biso mwana kaka moko o Misam alakisa biso ya nariti totala kay nakoloba na ye lokola mama na ye na etambol ne lokola mama ne nakoyemba ne lokola mama ne melelo o Mireille Kalala alingi abafoué esprit ya Marie Misam côté zali na séjour de mort azoko kende koningisa ngo muto azasuna biso te muto babenge na komba cadavre lelo oyo Marie Misam esprit na côté zali ezoninga na likola Mireille Kalala bozela na lakisa bino vidéo 5e vidéo o Mireille Kalala sali ya somo pona kotake lisusu Marie Misam malela lela binga debi na poto no ba meno tanga tinda pona Marie Misam batanga lelo Marie Misam akenda loba na la police kenga na séquestré alors que la côte en pleine et bas sexuelle n'a pas de zola. Et ngai na oloba na za mama ya Marie Misam. Pourquoi na za mama ya Marie Misam je me présente? Pour ngai na mona ina keko zwa ina Kishasa na ina avant Maria koma d'abord absence condition nga wana ya na kotika mwana ngati. Pour mwana ngaya. Nando produit Marie Misam ko ndi ko na mnyama. Kinduma Marie Misam asana na kuna mubana ngeni zola. Et entraînant moi na ngala liwa. Luna tikana mwana moko princesse. Il passe à mobile il passe à kufa kota samali. Manele ya mwana ntili la quartier 10. Rythme Misam tanga ya puta vona na montrer, na montro rifin. Na les familles de verre, la rez-de-chaussée. Kilero manele ya bana wana. Et c'est alors que tant Manele a pété Marie Misam akimba na la police. La police a coupé ça. Émile Zola n'a pas signé Manele 100 mètres na Marie Misam. C'est l'hôtel n'a pas Marie Misam. Oh, bah yemba na di baba. Oh, Seigneur, moi ils sont dans mon samali. Boumou va comme Glen Music. Glen Music. Bah tout nyonso ba za ko fréquenter Château Rouge dans Marcadet. Bah il dit que Manele na mobile na Émile Zola. Bah za na boutique na bango. Glen Music, maison et Glen Music. Mais les loups, comment est capable. Et on s'approprie toute une boutique entière. Et on va comment la colocation à pasteur Français Lola. Moi, les gens autour de nous, mon plus grand regret de faire venir Marie Misam en Europe. Et ils ont la botte dans la rosette comme on va être dans ces accouchés. Moi, les gens qui m'ont dit, mais on va le voir, bon, mis à moi la naïe. Il y a Marie Misam, oh, c'était ce qu'il va là-bas, on est fou. Donc voilà, qui n'a pas cette tika-là. Bah, qu'avant la bolingo, mais, bah, c'est déjà dans le business. Bah, ça sera tellement bon. Marie Misam, bah, pour n'a pas fait respect. La vie a dans ma tête. Il y a un des salles qui est passé sur ta fête d'initier l'église. On va le voir, oui, dans Miguel. À la François. À combien évangéliste Miguel? À autant les gars récemment, et dernièrement, la Casarine. Déni ici. Tala yosti ko na kilelo. Tala mati matin na kilelo. Je vais m'amener dans un côté de business, mon boulot, ça va côté bon, on est au tika diamba, au tika drogue. Ils sont une église non visée. Donc, quand ils sont montés fikin, donc,
la bien noir. Yo ko ça la nan. Le reste on non ça la maman témoin à quitter Jésus à quitter. Tu vas te repentir. Ramasser un circoncis. Voilà. Bo yoki ndenge Mireille Kalala ndenge alobi. Et non on a une Mireille Kalala. Mireille Kalala. On m'a dit Marie Missam azaki ange te. Marie Missam azaki extraterrestre te. Marie Missam azaki mutulokola yo mutulokola nga. Marie Missam azaki mwasi azaki na matrice. Oye koki oyoka posa ya obimana mobali. Marie Missam aza mwasi o azaki na mabele akoki komelisa mwana. Abima na producteur to abima na producteur te lelo oyo yo kwa ko betela biso to sa na ngonini muto sa kufa ça fait au moins 6 ans yango poto sa na ngonini Mireille Kalala yo kangai on est à se charger na makamba Marie Missam boy zwa temps yo ke na hôpital liso no moko bimisa tofina kende mona ophtalmologue ba kende batalo miso ba traiter au miso soki olata lunette lata lunette soki olinga koloba makamba Marie Missam zwana no temps ya okena kine ba masone elongi po soki osala AVC na ebite na ofingo te na osonsuka na nzela ba maso bazo musomno no tout droit parce que ozofinga cadavre oya za na séjour de mort oya koki koloba te 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, yozo misa secret Marie Missam le poto ke nango wapi. Est-ce que toza atina nango? Nala kisa corps ya mutu oba kundae, na ba or na nzoto, oba kundae, na bilamba cher na nzoto, lelo o papa na o keko bimisa corps na e azolo lokota mikuwa ya pamba. Azolo lokota mikuwa ya pamba. Azolo kota mikuwa ya pamba. Papa nae azolo kota mikuwa ya pamba. Nakati ya morgue. Nakati kutu ya cimetière na bata morgue, pardon. Tozela tolanda video oyo. Bomona mutu sora akufi. Mutu so akufi ta mutu bakundena blamba cher na nzoto na eta papa ne ndenge akebenda aobimisa mwana ne moko wa akufa bomoni cercueil nde komi 3 ans plus tard bomoni cercueil ndenge komi y a rien dedans mikuwa na mikuwa bomoni cercueil nde komi Marie Missam 6 ans na sa mabele. Momoni cercueil ndenge komi cercueil o bakundela ki babi ezaki cher makasi. Babi ezaki cher makasi. Tala corps eza souté. Papa ne tala nde papa ne azobimisa ta papa ne ndenge azofungola. Momoni sika biso nyonso tokosuka. Biso nyonso tout tokosuka boye. Bozomona. Kote biso nyonso tokosuka. Cercueil. Eloko likolo déjà c'est nyangwa melongwa. Mutatikala mikuwa 3 ans plus tard. Azoluka mikuwa ya mwana nae. Bozomona azui sac. Biso nyonso tokosuka boye. Mireille Kalala yozofinga mutu akomi boye. Aujourd'hui, c'est ce secret, Marie Missam, le poto qui est dans moi. Tant Marie Missam, vous avez envie, pourquoi porter le maquillage au bas quitter? Maman, na producteur, toyebi, to luka, to ke tout non. Yo, ce qui ont tozo pesa Mireille Kalala, ba message, pour le leur que salut corps ya mowe, o azasu na bisote. Ça fait au moins ce qui 6 ans, bomoni mikuwa ya mutu, bomoni papa onanga zo bisa mwana, bomoni mwana ne na kati. Akundela na bilamba cher. Omoni lamba, tala lamba mwana tomboli.
bomoni elamba bomoni nde atomboli elamba bomoni nde atomboli elamba bomoni mutu na kati elamba wana botala miku wana kati ya cercueil wana cercueil ekomi en lambeau bozomona azobenda miku wa mwana ye azobenda miku wa mwana ye abimisi mutu ya mwana ye atie libanda eza mutu na mino bomoni mutu ya pamba Mireille Kalala lelo zozo dasi ya ofinga mutu akomi boy nyonso to eza pétage nyonso to oyo eza pétage soki prophète pétage obimisaki makambo ya mwana Marie Misambo te mbe biso toyebi bamakambo nyonso te Mireille Kalala ozo dasi ya otelema ya ofinga mowe parce que pétage ozwaki audace ya otelema koloba na ba micro et pas ba journaliste liboso internet soko za na rando na prophète na pasteur fantomas wana ozoloba banda na première riti soki na 12e soko za na rando na e prophète pétage il fallait péter les cas pasteur ana bino mibale pétele boy ti côté boke suka bino mibale bo suke bino mibale mais opesi Mireille Kalala ba sujet ote ya otelema ya o manqué Marie Misambo ya otelema ya koloba ba sottise likolo Marie Misambo ya otelema ya koloba ba bêtise likolo Marie Misambo bomoni côté biso nyonso to suka tata o azobimisa mikuwa ya pamba kunda mona na ena bilamba cher tala cerkende comme moni squelette mutu ya mwana na e bozomona a filmé en bien 3 ans plus tard ye wana azobimisa mikuwa ya mwana na e bozomona ndenge azotoka mutu akomi boye aza pouvoir te akotelema mpo boswana na ye Mireille Kalala aza so na pouvoir te ya osimbola nzoto boye otelemi ozomanke otelemi ozosalir corps ya mowe baloba no nde nini so na lobi bato bakomela un message pourquoi ozo répondre il faut na répondre parce que ça bato mosusu Marie Misambo batika baona choc boye misanga mise chrétienne nini oyo abimise biso déjà style oyo Marie Misambo banda obimisa biso depuis Marie Misambo akufa soki totie kabelo na motu te tosopi ka ndenge panza na boto sopi yango mais Marie Misambo déjà c'est abete biso ngo chinois tomboleli biso soki wapi atieli biso ngo flair abwakeli biso jipe moko ya monene bien veste ya moke abwaki poitrine otala boyebi te banzambe mpe balataka bazali boyebisanga style nini oyo mise chrétienne chantre nini chrétienne abimiseli biso depuis Marie Misambo akenda totikala na choc ezaka choc ya style te mais totikala na choc parce que voix wana tokomi kobondela nzambe rite akomi kobimisa yango topesa nzambe merci pourquoi rite akomi kobimisa voix wana tobanda komanke voix wana mwasi nini akotelema yembela biso kwa Marie Misambo asala biso bisala sanesi Marie Misambo na bafete na biso ezalaki soko te ye mama eyala bino tu bozobuka luketo lelo otobi nani boyebisanga Mireille Kalala 2 Mireille Kalala 3 Mireille Kalala na bengo 3 fois chiffre 3 yebi na Bible lobinini fais attention Rite azoseka naza ba audio na naza ba video na ndenge asali émission azoseka na ye azomona ne azoseka yo azomona za terre à terre éducation na yo na koloba no ezolakisa kote outi parce que tozomona na te mais ba éducation na biso ezomona na ba video to sala ezomona na mutu nyonso to ozofinga mama bato ezomona na internet ozaki mal éduqué merci beaucoup alingi bino mingi atiki bino au revoir.